Bon, ngape na kamwaki. Ye mo razo expliquer ba poursuivre ye ba mei ko solana ya lobi tenga na okeno hôpitalité la kobenga mosakoli arbonne la pona nga na kobika. Tanga komi vers ba soa abandi koyoka ba respiration ezo kangama, fièvre, abandi koyoka ba malaise, fatigue, ndesko na moma wana nde aki kobenga nga na sambeli pona ye na yebisi o akoyi ko sala tango asali yango abiki na corona tango batu bazo sala intervention pour ba récupérer ye ba sala ba test ba kuti ye négatif. Donc il a été guéri par corona mais ba minaye o bazaki na ye baza déjà na salle d'hôpital. Ezekiel atindelinga video na video wana azoloba sujet nango ezalika pona maladie oyo ya coronavirus atindelinga ngo Nathalie alobi mutu nyonso oyo aza kolanda ngai zwa kopono ya mai toka mai zwa kopono ya mai tia wana soko oza na citron zwa citron no tia wana na kosala prière oyo soki na silisi soki okomela mai mela mai wana soki okolia citron lia citron après na sima Zamba yebisi ngai na yebisa monde entier que épidémie oyo est commis déjà na souka. Faut ici là dernier jour il y a mois oyo toza mois de mars oyo. Mois d'avril, si tu comme fin mois d'avril, coronavirus et aux impacté basimba prophétie oyo. Si le corps mental, parce que maintenant ça na mutu, tout on pense que oh eza corona, automatiquement au fond la vortex ali ba porte spirituelle au ba esprit ekotaka. Tant au fond yango esprit ya corona wana ekoya ekokota na kosu réel ya yo. Et boti kosu ya coronavirus et puis mutu akufi. Il y a des faux serviteurs de Dieu qui vont faire croire à peuple de Dieu que Corona est kanda nzambe, batu bazongela nzambe. C'est du mensonge. Corona est l'ange des ténèbres, l'ange de la mort, comme on a dit Dova. Et surtout ba pasteur ba vivre na mabonza vraiment pour le moment ba comme le roi ba maboma. Bino so vivre na ngoya par quoi pa ki moto na nzambe au sala su wapi. Nada bisika na sala raté mais moi je suis un prophète. Moi je suis un prophète nzamba ko bimisa même biloko pe na le. Prophète, nayoki yo olobi omona nzambe. Nayebi te nzambe ngo mona kaye kote nini. Alataka ndenge nini azaka couleur nini. Po banda mokile banda mutu aliboso na yo kamona nzambe boya en live. Eza yo koki opesa nga mwa explication mwa détail ndenga azalaka na langue ni donc bosolaka na ndenge nini. Azalaka ndenge nini. La Bible dit ceci. Monde eza na temps o mokile koyeba ngate komona ngate mais bino ba o bondimeli nga bokomona nga. Tango Jésus qui sabi que bino ba o bondimeli nga bokomona nga, comment on peut reconnaître Dieu? Par sa façon d'être. Na elongi na ye na ndenge nini o akosala. En fait na mona ye na esaki na monga fula précisément bato ba yebi ki mwinza mission, koto azamba na zaki na ba prière, tango nazo sambela na koyaki na perdre connaissance et puis na mona ki croix ezoya dans l'espace. Ezaki lumière makasi nako comparer lumière wana ba lumière à mokilité et puis muta bande koya maboko zaki akofungwama elongi na ye bande ko lexa couleur cette couleur ya arc-en-ciel tango apusani abenganga na kombo Ezekiel tandis que kombo nanga ezalaki Bertin mais ya benga Ezekiel 3 fois abi désormais kombo na ye komi Ezekiel po oza na mission ko za la sentinelle ko yebisa batu makambo batu bamona na misute pe ko révéler bango. S'il vous plaît, abonnez-vous. Personne m'a pour le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Fali a un bateau là qui est en haut, donc il m'a envoyé que le Dieu. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. S'il vous plaît, abonnez-vous.
Mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga deja na sadere ne la sabre na koke na Turquie Suède nga na Suède mame na sale fona comme maladi na bella kaponga na si na sadere la pétrolière Grace Mandela. Voilà misunga ya Grace Mandela la pétrolière quoi. Donc ngai na sadere et puis musicien na matu baza pe kuna na bosenga bukende kuna parce que ngai mo na sadere na ba musicien na ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba musicien na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe senge bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grace Mandela. Bandeko misunga ezali kokatela mutulinga la te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga ta santé c'est ta. Oui, bienvenue dans votre site Fimbo News, votre canal de référence, votre canal des instructions correctes sur l'actualité congolaise. Mesdames, Messieurs, en tout cas, merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre dans ce charbon vidéo. Ah, vraiment, la chaîne Nabino Oyoapi, il y a les patrons Ken Piana Makizembe. En tout cas, la scène Rabino, toujours merci, surtout pour la suggestion, ma remarque. Il y a des salariés vraiment Moussala et Mata. Nabi ke webi bras de fer to za nango biso batamo kili vraiment humanité za nango contre pandémie ya coronavirus au wapi vraiment ezali ko tika monde entier calme était vraiment surtout biso na Congo wapi vraiment ezali ko pesa passe ya rosaranate pour à la lire on voit les choses na ndenge to zali ko yoka to ebite ce que ezali ya solo vraiment bato bazali ko kufa wana ba ebiti ba kufi na coronavirus est-ce que bazali ko kufa na coronavirus c'est une question au wapi to remettre un peu ko statuer yango pendant émission na biso en tout cas bana poto bana mokimba je suis pas celle sur ce plateau, je suis avec le prophète Ézéchiel. Avec lui, je sais qu'il va peindre le tableau de la situation concernant mes questions. Nabi Rosala vraiment na bégaïmate pour nous répondre. Mais avant toute chose, je saluer bon, écoutez patience. Tout le monde émission na biso boni, pasteur Ézéchiel. Oui, merci grand journaliste Valdi. Merci beaucoup ndengo yambinga na espace na yo. Nzambe alola pambola ya mingi. Oui, en tout cas, merci déjà au comité deuxième fois na yo. Au le kabongo na canal na biso Fimbo na Fimbo. Au le kaki ya liboso na moni sika po beta un peu ma solo concernant mamba coronavirus, vous allez vraiment ko glacer beaucoup de sang, ko faire couler beaucoup d'encre na ndenge on sakanate na humanité na biso na habité. Est-ce que tout que non baba la charité bien ordonnée commence par soi-même. Biso na Congo ba beta de la corona, est-ce que c'est vrai vraiment corona penato yambia déjà vraiment coronavirus na mboka na biso ezate. Coronavirus na mboka na biso ezate wana ezali politique parce que na lansaki message tango DG Ken ayamba nga na chaîne oyo na ebisa na gouvernement naza na posa balukilanga bato bazo souffrir na coronavirus pona bikisa bango na komba Jésus-Christ na mona ye mututa benga kinga bato musu ba benga awa non papa toyoki eza na cinquantenaire na kendaki ti na cinquantenaire mais na luka ko se renseigner na bato ya sécurité babi non nous penza ba moni penza preuve tangible ya muto yo aza atteint na coronavirus te yango moni pona nga na mboka na biso coronavirus ezate pona zo luka bato yo baza na coronavirus wana po na sambela pona bango babika na komba Jésus-Christ. En tout cas, mais pasteur Ézéchiel, où est-ce que la population, tout le peuple congolais, les bungité, ils sont leaders d'opinion, ils sont les dans les bons bergers, ils sont censés canaliser, ils sont orientés. Est-ce que le message, ils sont koloba, ils sont simango na subasmani?
Bon, message on a zoloba subasma nango d'abord ezali Marc 16 Bible zoloba na pesi bino pouvoir ya kosambela pona ba malade nyonso. Tango zoloba ba malade nyonso donc à l'exception de rien, même eza corona, même choléra, même nani Ebola, sida, sobo sambel na komba Jésus Christ bat barubika. Donc ezali eloko oyo tango na zoloba keno corona virus eza démon naza na raison ya kolobaki eza démon parce que eza na bandeko oyo babenga kinga na sambeli pona bango baza 3 personnes mibale batindaki ba voice na bango babikaki na corona mais na boya kotia ba voice po batu balobaka non ekozala tricage ekozala boye mais eza na moko depuis Canada azalaki atteint na coronavirus confirmé na hôpital na sambeli pona ye azalaki confiné na bondeli pona ye à partir kaka ya mai na prier Amélie Maywana Amélie na citron pona ça mélange ya mai na citron abiki si place na maladie ya coronavirus donc ya on a le que non soubasement Olobi le roman c'est très capté au sambeli mutabiki na coronavirus depuis Canada otaki citron na mai otindeke par agence to yendem de salaki kuna à partir ya kuna donc na bengi to sonner na téléphone na ebisie Luka citron moko et puis Luka mai aluki citron aluki na mai azui citron raffiné yango atiena mai na bondele po nango ameli yango sur place kosu esili fièvre esili sur place fatigue azaki nango esili tous les symptômes esili et puis ton baké ko confirme baké ko sali test pour baye basi réellement abiki et puis bakamwe bamoni ke mutu azui ba traitement tendeni na biki pasaki confiné bando lukandeni ni bakoy ko ramener na salle d'urgence même mutu abiki avant que a comme salle d'urgence donc à partir de Jésus à partir de prière yemokuta leki a sali vidéo alors papa na posté longinange kende monde entier batu baye bakeno corona et bikaka na combat Jésus Christ. Toi quel moment malimba faut que tu vraiment na détail wana pour vraiment ça mamba babani buka mona buka kwikila yem da benga ki papa na kata mikila mpoto ngana na coronavirus ba chaki na quarantaine est le détail ba ke mutu na coronavirus na Canada vidéo zali moko azoko expliquer bazala ki na musala. Après, bamoni ndeko moko ayaki ko s'ajouter na équipe na bango bando travailler ndeko na zalaki atteint na coronavirus et après tango ba zui mois temps ya pause mindele nde bazaka mayele bayo tala température ya ndeko wana bamoni ke zalaki très élevé na ba réaction na ba symptômes bamona na nzoto na ye ndeta ba memie na sa d'urgence bayo ko mona kenon ndeko na zalaki positif donc atteint na coronavirus ce ko ba yebe ko sensibiliser batu nyonso bando travailler na ye parmi batu wana serwa benga kinga za na kati tant ba meki ko tala bango ba monaki na kati na bango elaki na bato bazaki atteint na coronavirus symptômes ezalaki nde ba esi bango ba bi bon c'est comme ça tozo benga mbala moko ambulance et ko récupérer bino bokende parmi batu wana misu bakendaki mais serwa azaki wana aboyaki akimaki kokimaki aketi na ndako ba meki ba poursuivre mundelo esquiver bon ngape na kamwaki ye mo razo expliquer ba poursuivre ye ba meki ko solana ya lobi tenga na okeno hôpitalité la kobenga mosakoli abonde la pona nga na kobika tanga komi vers ba soir abandi koyoka ba respiration ezokangama fièvre abandi koyoka ba malaise fatigue ndesko na moma wana nde aki kobenga nga na sambeli pona ye na yebisi o akoyi kosala tango asali yango abiki na corona tango batu bazo sala intervention pour ba récupérer ye ba sala ba test ba kutie négatif donc il a été guéri par corona mais ba minaye o bazaki na ye baza déjà na salle d'hôpital. En tout cas le roi vidéo vraiment ezali na osenga il est claque avec un peu vraiment ko illustrer pour lui juste solitude à l'agréable et puis tozonga na plateau eza na Canadien moko ayaki wana nzoka nde ayaki mission na ye azalaki na maladie ne ya virus corona o ekomi ba 11h ndeko wana ya mwasi alimwe azomona na lisusu te tobandi koluka ye azomona na te mais tozalaki ne salle moko tant toyaki na batongo wana tofandaki ne salle moko vraiment alimwe azomona na lisusu te tosali pe musale esili dimanche le 14 wana musale esili tozongi na bandako mardi nango nazolia à partir ya ba 18h na biso awa namoni prophète Ezekiel atindelinga video na video wana azoloba sujet nango ezalika mpona maladi oyo ya coronavirus atindelinga ngo Nathalie alobi mutu nyonso
oyo aza kolanda ngai zwa kopono ya mai toka mai zwa kopono ya mai tia wana soki oza na citron zwa citron otia wana na kosala priere oyo soki na silisi soki okomela mai mela mai wana soki okolia citron lia citron apres na nsima bato bakobenganga bakozwa bamiracle ekosalama apres na nsima nabengaki mwana nga liboso nabenge David toka mai David atoki mai na ye nga mpe natoki mai na nga na meli nabi mai no lokola etikali ndambu kendo mesa baleki na oyo ya bamapasa na oyo ya mwasi bamapasa baboyi amelisi oyo ya mwasi bon entake apres mikolo wana dimanche wana nde nazongaya na ndaku nakomaya koyoka deya gorge passe gorge ebanda koswa vraiment mpo befe nango eza banda parti ya gorge te ekita na bapoumon gorge ezoswa na bandi kolia. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau en tout cas. N'a que binon sobo tali vraiment vidéo oh puis témoignage intervention on a besoin moi aussi depuis Canada. Donc témoignage vraiment témoigner bika moi oh nzamba lié na canal ya Mosala Nzambe pasteur Ezekiel donc il y a qui bon atteint na coronavirus mais oui bige logo yobota polémique ya osarante Mosala Nzambe. Yango wana nazoyebisa bato nyonso bamona ke corona eza lokola maladi moko boye Yesu akoki kolemba nango te nazoyebisa bango babuka mabolongo basambela Jésus Christ corona asa esprit akoki ko atteindre bango te puis nayebisa bango mutu nyonso aza atteindre coronavirus moto nzambe eza na kati na ye te moto nzambe eza na kati na ye te puis bato bafinga nga na ba commentaire bamusu babenga ye bafinga ki ya mona memeli bango élément o bayeba ke Jésus Christ azo sala Jésus Christ aza réel et puis ndenge kaka makambo ezo sila na komba Jésus Christ na yebisi bandeko nyonso baolanda ngai Bana poto, bana le monde entier, à partir il y a le 1er novembre. T'as la cadre qui toko, oye sengelio se détendre na ba week-end oyo. Yango yo! Chez Jongade, batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa, ambiance zali kolala ya malonga na ndenge ya 2 fois te. Po bazali kotumba, ntaba ya elengi makasi, ngulu oyo ko sepela nango, pe poulet na ndenge ya 2 fois te, ndenge kaka buzali komoni zali kotumbama na kwanga ya banteke. Ne lokwa malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Jonga 2 ezali kofonga makaka chaque week-end c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h-5h samedi à partir ya 12h-5h pe dimanche de 12h à 3h du matin babosani binote tango oye chez Jonga 2 okosepela parce que oza kolia ntaba oza kolia ngulu oza kolia poulet na miziki ya elengi lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto abanda kobeta pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bagurumba ya kitoko pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo +33 63 54 75 181 chez Jonga 2 awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa c'est naturel soin Zamba yebisi ngai na yebisa monde entier que épidémie oyo est commis déjà na suka. Faut ici là dernier jour il y a mois oyo toza mois de mars oyo. Mois d'avril, si tu comme fin mois d'avril coronavirus et ça son impact basimba prophétie oyo. Merci basimba prophétie mais Mosala Nzambe ape na Congo to mona mambo ya ndenge na ndenge. Ba charlatan ba yaka na banzela nyonso suna occasion ya boye vraiment. Na ebité. C'est Mosala Nzambe sola ngina mwana mwasi anta fato meka to sala mwelo mo ya boye vraiment. Popo mutanzi biloza moi pas si peu yoba Congolais bazaka batiti. Bon, et ça est loko mutu talaka mutu parce que c'est une femme mariée azana bana kutu atobota mapasa azana mobali mais soka ndimi ba filmer ye akosa la blague tenanga ipoto kutana boyete to yebanya partie internet yenda benganga na landela na ba prière azalaki atena coronavirus na lobi ke bazalaki 3 o dia ba biki na maladie
eza na ba voice eza na téléphone nanga mais na boy bato bayoka yango po baloba keno eza montage yango mama na acceptaki po andimi ko bimisa longine monde entier yeba singa ke sala vidéo mo pe sala pe bien non ye moko alobi non papa na osala vidéo na expliqué monde entier que coronavirus eza pende esprit mabe kaka ndengo lobi na vidéo ke eza nango démon eza ange de ténèbres yango moni na sali vidéo bato bayeba ke Jésus Christ aza médicament o eleki ba médicament mindele ba proposer biso donc c'est ça. Oui, mais mon Nzambe, on a pas besoin de vidéo. Qu'est-ce qu'on a de marketing donné? Non, ils ont un cadre. Et le pébat? Non, batu soki bazana kondima. So balobi balanda. Ba yé problème exactement na boya batu te. Na yende a pona hôtel sa batu. Ko sala publicité na ngate mais ya Jésus. Ko sala publicité na ngate mais ya Bishima. Bishima e yolo ba miracle. Donc na yende ko sala publicité ya Jésus Christ ya nguya ozo salama na kata ministère nanga. Batu ba yeba keno Corona et bikaka na komba Jésus Christ. Donc c'est ça. Bato sengeli baye ba na mutu na bango, ne bato bato penser sur ezani non, eza démon o sengeli la chasser par le nom de Jésus. En tout cas merci. Mais toyo qui m'a belé sur ba produit na biso mususu ba basenga ye boko ko to sela certes na otanga citron ba Congo bololo ba makasu ba ngadiadia esa mo belé wana. Mais tu qui na monga fou les sika puis mélange ya Congo bolona citron bomi bate belé na ebité wana vision na ya kité pe na bibilo remonte ko za na pour prévention wana oto benga bobangi donc batu baza tellement na bobangi ngo moni batu ba sala ba mélange n'importe comment citron et loko nyonso eza bololo soko sangisi yango na sucre ndeti miel et loko nyonso eza bololo so sangisi na miel automatiquement soki yo utiliser yango ezara déjà du poison. Yango moni tango zu Congo bololo osangisi yango na citron eza déjà poison. O basi susu na miel na kat ozo boma lisusu. Ozo comprendre. Mais Congo bololo en soi, Congo bololo eza na onction o nzamba cha na kat nango ya ko boma ba maladie presque ebele. Congo bololo batu ba omona wana. Citron eza na onction nzamba cha na kat pona ko boma presque ba malade ebele. Tango zu Congo bololo eza d'abord elo moko acide. Ozu Congo bololo osangisi yango na sucre na miel. Ozu Congo bololo osangisi yango na citron. Ozu citron osangisi yango na miel. Déjà ozomona di mauvais pratique. Yango na ebisi batu tema ke batu bazo banga trop. Yango moni batu ko sala bisala sala. Yango moni même pe na Europe, o moni musu avandika boy. Azo penser kaka coronavirus. Même azana kosu normal, coronavirus. Même azana fièvre normale, coronavirus. Or eloko tango ozo penser yango et komaka réalité. Parce que net aux aboyés physiquement avant mobile ça le rapport sexuel na moi si et bandaka wapi na mutu wana to expliquer ngo babenga ngo corps mental parce que toi na cette miniature du corps toi na corps mental corps astral corps bouddhique christique et ça presque ébélé ce corps mental parce que maintenant ça na mutu tant on penser que oh eza corona automatiquement au fond la vortex ali ba porte spirituelle au ba esprit kotaka tant au fond yango esprit ya corona wana ekoya ekokota na kosu réel ya yo et boti kosu ya coronavirus et puis mutu akufi ozo comprendre mingi ba kufa na poto eza bobangi eza corona pété yema bando bango na bando ka pema mukuse yema ndo fabriquer na ndo ka pema mukuse symptôme 2 mois koti allez mutase nini akufi yango mona rapport sexuel avo sala ngo za rappel na mutu so penser nzote comme réaction c'est la même chose avec corona on pensait que na corona o zape nango yango moni bande côté bo bangeleki toi na corona to sala boy et le diable les a tués donc c'est ça. N'habite ce que passe moto Nzambe au sein même avis que tu occupé pasteur Roger Baka évangéliste Roger Baka amekape ko émettre avis nae concernant kama corona bibamba corona za peka démoniaque ndozolo bana n'habite pour mona ya mo divergence d'opinion entre bino na bino basal Nzambe bon nga penza na oloba pona je le sali frère Roger Baka na oloba nini omoni basala Nzambe na biso oyo bana vision te biloba loba moi muso loba biloba loba trop oloba trop biloba loba wana occasion que c'est une prophétie tango mutaleki na te babi que no coronavirus oyo ezali fimbo Nzambe parce que na sakolaki bato ba rubando sambela na kati ya bandaku dimanche et puis na sakolaki et puis makambo mona bato bakokufa non wana ezali o na bengaka biloba loba potango yo leki olobi ke prophétie za mapesa ki yo bato bando sambela na église kaka na bandaku na bango ba dimanche misusu okotela na bandaku mais lelo to loba boy pays ndeti Argentine
bato kuna bazosambela dimanche bakangi ba église te toke na Tanzanie baosambela comparaison n'est pas raison bazosambela bakangi ba église te tango mutu apesi prophétie abike nzambe apesi ye prophétie monde entier nzambe azofrappe monde entier bato bando osambela na kata bandako. Mais tandis que na Tanzanie bato basambela na bandako te c'est déjà du faux. Vous comprenez yango monique bato bazana ba intuition mentale eza oza na l'art ya koloba oloba yo kalisi eloko olobia na tango mono se réaliser mono eza prophétie non wana na kati yote na koyoka badi wana so lobiana eloko nyo esuyo asi bato bakosambela mono bandako te batikina mo kinda ba église est-ce que c'est ça mabe bon eloko ezo swanga yi eza nini eloko okufa eloko esalanga passe eza nini bato bayeba eloko moko ke coronavirus eza démon coronavirus eza esprit mais siko tango bato bazozwa démon bazokomisa yango lokola eloko moko importance lokola prophétie lokola punition ya nzambe tandis que eza démon bango so bazwi corona balobi ke eza punition ya nzambe eza jugement nzambe azofrappe bato oyo baotambola mabe non eza démon au lieu bomema bato bazolata bibundeli ya molimo ndenge un Pierre ezoloba revêtez-vous de toutes les puissances, de toutes les armes de Dieu pour combattre l'esprit à coronavirus. Mais aux hommes, il y a des faux serviteurs de Dieu qui faire croire à peuple de Dieu que Corona est Nzambe. C'est du mensonge. Corona est l'ange des ténèbres, l'ange de la mort, comme on a eu Dova. C'est la cahier Moutoumou Kwabu. Aïe, Bana Congo Kinshasa, Bana France, Bana États-Unis, Bana Allemagne, Bana Canada, Bana Belgique. Bananzambe nyonso dans le monde entier. Voici le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Benga yaya, benga papa. Nalobaki yango, lelo, tout ce que Dieu m'avait donné, parler dans cette émission, naloba na émission, na Ken Piana. Lelo ezo s'accomplit. Lelo tozo mona accomplissement ya prophétie nyonso. Vous comprenez? Nalobaki ke Zamba tali sika ke coronavirus wana ekoma na suka. Coronavirus wana kisi erosa nini ekomona lelo kisi monani coronavirus wa c'est monani kisi chloroquine kisi monani ah non bah exception officielle maté maman livre a été déjà offrir tout déjà c'était le matin plus de 200 boîtes il y a 400 1000 boîtes il y a chloroquine bato ba utiliser eza kisi wana ozomona lelo na sakola ki que coronavirus c'est un démon c'est un esprit zamba telemi pour stopper yango lelo moni ba pasteur ba commission lokola sujet oh eza la fin du monde nyonso ba mona la fin du monde tandis que c'est un démon au lieu de dire que c'est un démon peuple de Dieu ba combattre oh non c'est la fin du monde non ba peste otosomona ba fléau otosomona ndenge zo manifeste na kata mokili tant que épouse ya nzamba za na mokili na enlèvement salamité nzamba jamais ko permettre bato ba kufa ka boye du coup bango nyonso na mokili ba kufa jamais musala nzambe est-ce que makambo c'est ça mwana sa mokili na sa ya moyo vraiment est-ce que nzamba roza na volonté na ngote pour nzamba zo mona ndema moyo salama toza na volonté de Dieu na volonté pernicieuse. Volonté pernicieuse eza nini? Ezali batu bayokani basala eloko moko po bayeba ko combattre baninga na bango batu surtout batu baza initié parce que en fait coronavirus eza eloko ba élimination basala ki na Europe. Basala ki ngo po bayeba ko anéantir Chine. Vous comprenez? Tant ba kei ba provoquer maladie wana e bani ko boma na Chine. Chine loko baza pe makasi na spiritualité pe makasi na ba plante nde ba ki ko sala retour à l'expéditeur. Vous comprenez? Balongi corona pas babwaki yango retour à l'expéditeur et yesko na kata Europe. Vous comprenez? Allez bakangi ba frontière na pas pour le moment okoko tazo Chine te pour Chine bazasko libre. Bako se vague na ba occupation na bango. Sko eloko ale bandi sko beta bango moko. Balukisko baluka médicament ni ko traitant ba mona ngote. C'est la raison pour laquelle basali ba mécanisme ne so ba bwaka ngo na Afrique. Pour ba boma sko ba africain. Vous comprenez? Sko à peine Afrique arc-en-ciel et bimi. Parce que mokolo arc-en-ciel ebimaki na Congo awa ebimaki et puis na Angola ebimaki même koloni moto na et ça qui mercredi le 18 na Congo ebimi et puis na nani na Angola ebimi arc-en-ciel ça c'est na protection nzamba protéger Afrique donc et c'est loko ba européen ba yokaki pour ba exterminer batu et c'est loko ba ça pour ba ko commercialiser auto benga ba produit médical na bango c'est ça ko nani maladie o ya coronavirus donc origine nango donc exactement batu c'est la fin du monde c'est loko ba sali tout nzamba linga boma mokili azo venger na mokili jamais nzamba ko permettre église na ye épouse na ye na za lever à permettre biso to kufa jamais nzamba na katiote elonga na kangami na ngana mincho na mama soso yoka ozoloba plutôt eza koloba tant musu kena contre Roger Baka pa lobi bat bando sambe na banda ku yozo mwate ke wana cop ndezo kufa ya wata musu pasteur c'est pour moné boy non bat bando sambe na banda ku to ya so église te quand même dim biso moto consommer papa ata bakangi ba église
ata bakangi ba église mais bakangi puissance à Jésus-Christ c'était ata bakangi ba église la présence de Dieu est libre bat bazo benga to bonde la pona bango bakangi de ba bâtiment mais bakangi ba église té oui bakangi édifice mais bakangi ba église té donc tangu ba prophétie na bango lukuta bazolo bakawana ke non nzamba lobaki to bando sambela ba kokanga ba église tout comme ça non wana ba bâtiment église ezali édifice té église c'est une personne baptisée du Saint-Esprit ceux qui sko bakangi de bato baza baptisé du Saint-Esprit là maintenant ba prophétie na bango la vérité mais tandis que biso toza wana na to bonde la pona muta corona biki bakangi église et je suis une église l'église c'est une personne les gens pensent que l'église est za bambunda et ça micro, et ça baffle. Non, l'église, ce sont des individus baptisés du Saint-Esprit. C'est ça l'église. Donc, on a une fausse prophétie. Oui, prophète Ézéchiel, il y a une différence entre ensemble, nous avons prié dans l'ensemble, dans 4 églises, nous avons prié dans le différence ezali mingi entre ensemble na muto azo prier na 4 ensemble ezanine ensemble ezali rassemblement il y a 3 catégories à batu ba chrétien ba croyant ba soi-disant et puis ba incrédule yango to benga rassemblement et puis yango pe to benga édifice vous comprenez mais to bengi muto azo prier na 4 ndaku c'est ça la véritable communion donc c'est ça la véritable église donc église engi koloba les appeler à sortir. C'est ça l'église, le mot église. On rejoindre na yo pe passer. Non, na rejoindre été. L'église les appeler à sortir. Cela veut dire tozala ki bato to bengama ki to bima na ni to bima na ba dogme. To kota na véritable communion avec l'esprit. Donc l'église en fait c'est d'être une personne est en contact avec le suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Mais les édifices wana yango nde ensemble. Yango nde oyo ba gouvernement bakangi. Mais bakangi église te. Église ezali communion na Nzambe mutu azosola na Nzambe c'est ça. En tout cas merci tozaka vraiment na masolo ya coronavirus mais to fungola moi une brèche dans le parfait ne bate bayi ya lopoto balobara pasteur Ézéchiel to mona mo sport to ezole kaka na kati ya fimbo na fimbo bato bengi biso partout dans le monde on ba miracle wana je dis à quoi la promotion kaka ou bien pene salamaka eza ba biloko esalamaka. Et ça, miracle, ndeti batu batu landa a mutabi na corona, a koyi pe pesa moi flash émission et témoignage wana monter à cause zangwa sangi si pas eleki na sport. Bato nyoso ba mo na place wana, et ça miracle. Et ça miracle o salamaka o nzamba salaka yango ezoleka. Tozotali sala mokili. Et ça publicité ya mutute. Non ça la publicité na ngate, mais non ça la publicité il y a oh Jésus-Christ azo sala parce que tant où Yesu azo sala et c'est que zo misala na kotali sabatu. Donc c'est ça ma publicité, c'est ça la publicité que je fais. Na zo yebi sabatu que non ça ne sert à rien. Yakoluka nganga kisi, ça ne sert à rien. Yakoluka marabout, ça ne sert à rien. Yakoluka ba féticheur. Jésus peut quoi kozong salibala ya mutu. Ako comme il s'appelle moi sina love kilaou. Ako pe mobile no pe love kilaou c'est possible parce que ezana ma balle belé oyo batu baza desina banganga mais ba yepa nanga na sambela et puis ba love kilaou pe salama. Technique ba love kilaou na mamuto ka papa magicien. Papa nzambe pas koti saka love kilaou. Ezali, c'est logique. Mutuloko la ndeti nani David et nani Joseph ayoki mwasi na komi na zemi mais ye atikali jamais kobimana mwasi na ye wana mwasi pas vierge mais ayoki akomi na zemi et puis mwasi alobi ke no molimo mosanta alobi ke na ozwa zemi ye bisanga mobile normal akoki pena ko continuer mwasi wana jamais aoboya mais là on est ça que Joseph awumela na Marie ezaki love kilaou nzamba komisa ke love kilaou ya Marie love kilaou c'est biblique. Donc c'est belé na autant la bilon ba texto vraiment bio rosa charlatan ou azam magicien ko tu peux lire ba papier sans almet ko comme ça maïji na ebité ba réaction nyoso on bilo to mona na ba YouTube ba charlatan ba dolela ba ndira poto bongo démonstration ezali Bible zolo bana 2 Corinthiens chapitre 2 verset 4 liloba nzambe yaka na maloba pamba te e ya pena démonstration na 4 évangile to na 2 branches toza na branche ya évangélisation na branche ya démonstration. Branche ya démonstration de batu baki makatro balobaka te wana nzamba ko sala te za banganga mais biso ba passer to tirala ka na puissance au bon de pour mutu recevoir mutako ya biki non démonstration pe ezali vous comprenez démonstration pe ezali ndeti ngai na sala déjà démonstration na kutana na bakuluna boye wana na za mutu kate na mishakisha na kutana bakuluna o te l'accès loko nini babotolanga natali bango na misu boye o bango ba mona pe na yeba te ba pakata mbango bakima c'est ça la démonstration
Abonné de Vandia, tu roses un peu flash à démonstration. Na vanda na ndaku me mutamoni ngai na ndaku na ye na ye na pe na tikeli ye eloko azali nango posa asutuki boye ayo mona ngate et puis na église tonga yebi papa lobe oyaki te eloko pesa nga yango ngai bitenga mona nga na ndaku no te nga na zali na ngai pa na ngai te papa oyaki na ndaku na nga yango me naza awa muta na hôpital amoni nga na États-Unis na koma États-Unis te banda na botama me na ye na imposer maboko azalaki paralysé atamboli ozo comprendre. Alors que le prophète Ézéchiel, aux la ville ni na rozo, auto ya siko hôpital au bondel pona ngabite, ngana na comme États-Unis ngana na Congo habité prophète. Yebisa na bisiko zana ya. Vous comprenez? C'est ça la partie de la démonstration. Ndeba toazo kanzageno c'est de la magie. Donc merci prophète Ézéchiel. Mais prophète Ézéchiel a une préoccupation, une question, na habité soubassement na yo. Autochtonité na où tu vois puis télé l'église des réveils na habité. Au compétition solution qui bon, ngai d'abord na bande ko sambela na nani église ya Nzambe Malam, na bande sambela na Nzambe Malam, tant na longwe Nzambe Malam na ekokoma na église ya Bethlehem, après Bethlehem na longwa ki wana na kendaki pa grand frère nanga na Kimwenza, tant na komi kuna na Kimwenza, ndeskoyo na yaki siko kosaela Nzambe et pa na ye a forma kingai et à partir na yango Yesu abimela kinga c'était le 26 juillet 2010 na mona Jésus-Christ face à face a ebisanga lobi na ministère na yo na osala makambo ekolekela batu et puis na kata ministère na yo ba ange bakobima physiquement et puis na kata ministère na yo batu belé bakobenga yo za magicien mais oza mwana nanga oza mosali nanga na osala makambo oyo elekela mayele na batu. Donc c'était na 2010 vers 23h et jusqu'aujourd'hui Dieu m'utilise. Donc, nazana pasteur te na associana pasteur te na mutumo songolote mais vraiment na cop na nazaka na de copité mais mupanzi na ngana mission nanga. Donc c'est ça, mupanzi na ngana mission nanga. Donc c'est ça. Dépend de l'autre dans la communauté pour l'état kotaka mangambongo pe. Te nazo dépend de l'autre côté communauté te na personnalité juridique nanga moko parce que Ahmed Fanabane ko s'associer na basala Nzambe, so na s'associer na bino. So to komi na makambo ya ba démonstration mona ba yo kelinga zuwa. Nde na banda éviter na banda pe ko boya poison. Nde na lukaki na zo personnalité juridique na ngamoko na koma indépendant. Donc c'est un peu ça. En tout cas bana poto bana mokimana kotala pena prophète Ézéchiel trop jeune mais prophète goza courageux. Et là au moins le bien ba gangi le roi message bi na bandako. Obi Jésus bimila pena boy. Ngana yebisio boy. Lukela nganga le plus fort ya Congo. Ngana yebi bango. Nganga le plus fort ya Congo après ba confinement oyo, ba tela biso ringi moko boy. So ba kwesinga KO na komi discipline na ye. Nganga le plus puissant ya Congo. Donc ngane na zabo na défiara tous les nganga tous les quartiers et puis na linga même les prochaines émissions bo luka mo marabu mo nganga nini bwe ba kimaka. Avant na nga boeta ko kima. Pas ko kweya. Na yebi koto na telemi na yebi Yesu. Ngana ndimela Yesu ave émotion to moni coronavirus obandi obanga non. Ngana ndimela Yesu oyo même batu ba kosola na coronavirus na ko ya pe na lemboli miyoyi na bango. Mais ils ont pété. C'est ça le Dieu. Morve. Hein? Morve. Oh, mais na yebisio. Na yebisio mutana coronavirus na lemboli pe baso inaye ezwangate. Po na yebi o azananga. Mais tant lo parce que OK, ngai pena na mona Yesu fara monte ke wana pena o blasphème te voye moto na Nzambe. Bon, papa nanga. Yesu, omani batu ba mona Yesu azalokola mais Yesu aza simple. Ada simple papa nanga. Comment mutu akoba l'église sans qu'il akutana na mutu oyo asala l'église te. Eza faux match faux cop. Yo comment okoba na cop moko banda mais aujourd'hui autorisation pas ko le cop te. Donc bato ba osala l'église so moni mutake sa l'église akutana na mutu akele l'église te. C'est un aventurier. Yango mona ba bi c'est trop na kata l'église ba pasteur ba otambola penza mabe. C'est à cause de ça. Donc ceux qui ont okutana Jésus-Christ c'était au comment osala l'église ndenge nini. Moïse avant que libérer peuple en Zambie et c'est là qu'ils ont bimela na montagne de robe ne pesa que makasa de ko libérer non est-ce que prophète Ézéchiel kutana mundelo asala film te wana ya israélite to Jésus-Christ bena mo na habité na posonini ya mundelo to mutu mwindu Jésus-Christ a dans la couleur il y a arc-en-ciel a dans la couleur arc-en-ciel mais soka bimeli oboy a dans la couleur olivâtre. Soit bimelobe ana couleur olivâtre c'est faut le dans dictionnaire au monango de couleur olivâtre soit bimelobe a dans la couleur olivâtre mususu na ba expliquer bison en esthétique ya ba couleur te ya ba mélange ba couleur za o batu ba yebi tango bi olivâtre faut expliquer bison
Donc, maintenant, prochainement, on va expliquer sur l'apparition. Parce que Seigneur Dieu, ce qui s'est déplacé, à la voile la colonne de feu. Voilà la colonne de feu. Dans Exode chapitre 13, 14, verset 12, Bible Zoloba, pendant la journée, c'était la colonne de feu, pendant la nuit. Et pendant la nuit, c'était la colonne de feu. Pendant la journée, c'était la nuée de gloire. Donc, ce qui est panayo et ce qui est souffert ma colonne de feu. Donc, mais ce qui est bani kolobano boy, à la apparence ya olivâtre. Mais ce qui est bani koye panayo, à la apparence ya colonne de feu. Ce qui est apparence ya colonne de feu, et va faire apparaître les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Oye bimaki na RDC tango coronavirus ba no saki ke bimi na mboka na biso mais nzamba bimisa ko po ayebisa na gouvernement ke boko si biso. Donc c'est ça. En tout cas, merci Tormo comme vraiment malembe na suka ya entrevue na bisona prophète Ézéchiel. Lelo oyo mboka pena film ezali na début affaire à confinement au vraiment au wapi ba tebele ba ko se confiner te vie dans le bandeni déséquilibre social yoyebi bien que ne Congo ça congolais à l'air attend sous na taux du jour. So maman pas def ça qui m'a pas pour mon kana mutu na étant monsieur ça qui passe en tout cas ba ba melatité côté on a habité moi faute de communication côté gouvernement ou quoi. Bon ngapena na oloba izani ni ça moi passi et ça la biso peut passi et surtout ba pasteur ba vivre na mabonza vraiment pour le moment ba comme le roi ba maboma bino so vivre na ngoya pas encore pas qui peut y moto na Nzambe au sala sou wapi nada bisika na sala raté mais moi je suis un prophète. Moi, je suis un prophète. Nzamba ko bimisa même bilo ko penale. Moi, je suis un prophète. Je ma casse bilo. Mon Jésus. Je suis un prophète. Nzamba ko lingate na kufanzala. Je suis un prophète. Donc, ils ont ça la moi passi et ça la passi. On a obisa na gouvernement. S'il vous plaît, bo fongola ba église. Bo fongola ba église est fonctionner. Yo betara li sur l'église pour ba na bena classe pour l'éducation bana. Wana nanu eza parce que église ndemuteza parce que soki bo bomi spiritualité na mboka. Mais ici, même classe fonctionner, il faut spiritualité. Papa, yango monito ebisi ba konzi ba permettre ba fongola l'église maladie oyo ekoboma nango mutu awa te maladie ope eza nango pe na mboka na biso pe te ozo comprendre on contredit bato babi ke papa na biso quoi les bâtonniers mukende akufaki na coronavirus papa wana eza ba biloko bato parce que na bato su ba coronavirus wana na poto baye nango awa mais awa na Congo eloko wana ba la biso attaque un Congolais akufi nango mais mindele ba la sango ba la ndenge bato ebele baza atteindre nango mais pourquoi na Congo ba la sango te donc maladie wana na mboka na biso eza te wana théâtre maladie wana soka ezali ba me mabiso toza wana nous allons prier pour ba me mabiso to mona bata coronavirus wana nous allons prier pour eux donc ba fongola vraiment et ça la passe vie congolais vraiment ba congolais ba komi ko souffrir ya makasi mais nzambe déjà télémaki coronavirus tokota mois d'avril là coronavirus ba yo kan resouté basi ma prophétie ba yo kan resouté et puis vie ezonga normal na combat Jésus-Christ. En tout cas merci vraiment nayebi ke batebeli bazana ba otala biso père na ngai Dadi Semi Blaise motema mère na biso Amida Roberto Babi mère double pourquoi pas de Muzungu père na ngai na directeur Blanqui Orides grand pote Rogène donc les grands colonisateurs na bosanioté maman de maman Lisette Lokange motema ya père na biso le champion Caps Kapanga l'homme à la Rolls parents vraiment on a biso Black Mando ça babi commando français akenda kena intervention partout dans le monde dans le terrorisme vraiment mazonga tali ça ces oies été en tout cas merci gloire à Dieu na romona ki basket ta langa bongone coule patience la référence bruxelloise moto na Nzambe ce que hôtel la caméra aux liloba suka remettre et ko zalani eloko na koyebisa bandeko nyonso baza désespéré bandeko nyonso bamoni que c'est la fin du monde et puis bandeko nyonso baza na bobangi o bayebisi bango que nini coronavirus ezali fimbu nzamba zo beta bakinois d'ailleurs na maudire d'abord ba pasteur ba pesa ba fausse prophétie o balobi que coronavirus ezali fin du monde ezali fimbu nzambe bien aimé boza la kimia eza fimbu nzambe te nzamba lingi biso makasi coronavirus eza nango démon oyo eye po eboma biso eza biloko oyo bamindele basali baboma ba chinois yango e balukeli bango ezongeli ba européen ba lité ba bwaki yango na kata Afrique donc boza la kimia bana nzambe bo se désespéré te bomi boma te Yesu Masi aza pona bino
et puis nazo sambela na kombo na Yesu na lingete nzamba pe sabino espoir zamba biki sabino bisika bozolanda nga bandeko nanga bozala na kimia Jésus Christ déjà telemi coronavirus ekomi na suka na kombo na Yesu à Nazareth. En tout cas, merci prophète. Mais prophète, tu as dit que assister biso. Na moni ndeko mo Alexis Musapi na libanda kuna. C'est comme s'il a une préoccupation. Na habité sur ton ça chance. Prophète, na yoki yo olobi omona nzambe. Na ebite nzamba ngomona kaye kote nini. Alataka ndenge nini azaka couleur nini. Po banda mokile banda. Mutu aliboso na yo kamona nzambe boya live. Eza yo koki opesa nga mwa explication moi détail ndenge azalaka na langue ni donc bosolaka na ndenge nini azalaka ndenge nini. Merci, une très belle préoccupation. Oui, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Monde eza na temps o mokile koyeba ngate komona ngate mais bino ba o bondimeli nga bokomona nga. Tangu Jésus Christ sabi que bino ba o bondimeli nga bokomona nga, comment on peut reconnaître Dieu? Pas sa façon d'être. Na elongi na ye na ndenge nini oya kosala. En fait, na mona ye na esaki na monga fula, précisément bato ba yebi ki mwinza mission, koto azamba na zaki na ba prière, tant nazo sambela na kweyaki na perdre connaissance et puis na mona ki croix ezoya dans l'espace. Et là qui lumière makasi na ko comparer lumière wana ba lumière à mokilité. Et puis muta bande koya maboko zaki akofungwama. Elongi na ye bande ko lexa couleur, cette couleur ya arc-en-ciel. Tango apusani abenganga na kombo Ézéchiel. Tandis que kombo nanga ezalaki Bertin, mais ya benga Ézéchiel 3 fois. Abi désormais kombo na ye komi Ézéchiel po oza na mission oza la sentinelle ko yebisa batu makambo batu bamona na misute pe ko révéler bango. Parler dans français ou bien ande ko lobana munoko oyo nga nazo comprendre parce que nzambe tanga bimeli yo. A lobana munoko yo yebi so loba Kiswahili loba Kiswahili. So loba lingala loba lingala. So loba français loba na français. Donc Dieu a des multilangues. Vous comprenez? Et Dieu a des multiraces. Akobima na façon oyo zo croire na ye. Mais ngata na mona ki azali na couleur olivâtre. Et puis cette couleur ya arc-en-ciel et bandeko faire circuler dans nzoto na ye. Donc c'est ça. Parce que là on y a le psako que yende nzambe. Demon pas obima pet, usurpation d'identité. D'abord, Jésus-Christ est en obimela yo. Signe ya liboso. Oyo ko yeba que c'est Jésus-Christ. Oko se sentir coupable na masumu nyonso yozo sala na vie. Pourtant abimela kinga eloko na yeba que c'est Dieu. Je me suis senti coupable na ma benga na osala na mokili. Et j'ai commencé à pleurer pour na mona que ayende pour na condamner nga. Mais tant que siko ayebisinga bi que j'étais pardonné et ndesko koto abenginga apesinga mission. Donc c'est ça. En tout cas merci bana poto bana mgoto comme pena pratiquement na souka vraiment. Il y a ma sonne absolument mon comalelo mais nabi que ba congolais belé ba la biso vraiment surtout des bazar vraiment na confinement surtout na mona bandi on a souvent bazar en Europe l'infinitif Gilles Vassimba monter maman so tanya mon Miss de Londres na kenezen la brin là-bas pourquoi pas les caches permanents si n'est quand safnat pané ya babi Mikilisa solo le champion Caps Kapanga la montée maman Lisette Lokange ma Deborah Kamanda maman Gilles de Londres maman Laurence ata moi sabana ya Suède maman Pauline Odilo Mampuya na ke bose belé père nanga Rogero Diva vana vie nanga Donald Tsumbu moto na Nzambe oui mais dans la degré ba doit déranger la appel pour na makambo ya apparition pe ma bien apparition non Jésus pena kiti bon so batuba ondimate prochaine émission non mais la bango ba preuve tangible. Parce que ngana ministère ngana vanda boy photo kangana kolo na vanda penza boy bakanga photo mutu monana na kata photo nanga mais en réalité boy na kata photo ba mona ngote na ba image ya mutu penda bima telema mais longi na eza cette couleur arc-en-ciel tant na tuna nzamba be za ba ange protecteur o batambola nayo donc bazala no ba bima penda réellement boy j'ai plus de 500 photos ya ba surnaturel la benga va être surnaturel dans prochaine émission toya to lobelango et puis to lobelasi les domaines surnaturels moto na Nzambe et ça vraiment ko tcholate mais yozo y chance vraiment à kutana Jésus-Christ na ba monde lelo avec l'évolution mokili oyo mondialisation ba téléphone ya on se regarde selfie. Bon d'abord soza la présence en Nzambe ba sentiment mokili d'abord oyo kango te oza neutraliser papa oza ko na tango ta ko penser te parce que oza dominer na être wana moi ça la autre mais zate ya ko yebiso oyo yozo penser wana sur place après so solution kenaye. Donc mon kilongo za ba santuto me belé net biso batena tembe bo ni manere nini na gata na preuve nkolo. Ça va problème ezate. Je pense que prochaine émission
mais faut za makasi po so kweya wa mutawala muso azate kwene mwanga na ebisio so kweya mutawala mai udebimia na kata comme ataji ma trop po Jésus bando sengi mbala mo nous ni balobana latin. Bon, problème ezate, je pense que na prochaine émission parce que bato belé ba ozela, bato batala ba sport na sambe pona mai komiji, ba na posa nango, na sambe pona papier moto ebimi, ba na posa nango, na senga na bango bazala kimia prochaine émission, ngana oya naza mwana na bino déjà ya fimbu na fimbu, na osala démonstration wana et puis ba ko mona ndenge nini nzamba salaka. Et puis yo ozalande faux zalande makasi parce que yo muto ozala journaliste, so ozala bobangi ah wana italio. Merci pour ou contre acte toto mona bongo zaki et salamaki moko alobi pa papa na biso kabundi wale sa baluki tina poto vraiment hein pour na resembler kama on nzambe ko ya biso bato vraiment coronavirus ezali ko bundisa na monde entier. Bon pour ngai ezake d'abord na mona ki on a eza mabe pourquoi alingaki caméra filmer yango. Si réellement c'était une prière, vous priez pour et demandez Dieu exauce pour la maladie et s'arrêter pour la nini ko benga ba caméra et puis ba filmer ngo. Comme c'est soit panzango non. Bon peut-être ça eloko moko be moi koluka moi bon base ou bien batubaye bakeno c'est lui qui se soucie du peuple congolais ben du monde. Donc c'est un peu ça parce que chose semble réellement ba filmer pour na nini. Pour na nini. Donc c'est un peu ça. N'habité mais réalisateur a donné son papier lui au sala caméra mango le vraiment est-ce que et c'est il faut que dans la chambre moto dans une chambre mo o implorer kolo ton non et ça un problèmeité bato monaki on a prié pour ces papiers et commis nani moto bimi na papier parce que mabe ba congolais na ko sala ngo sikoyo bato nyonso bazebele ba ko kima mais après après bakoloba nini naza mutabaki bakisi ozo comprendre ole bakumisa Jésus bakoloba na mutabakisi na sala ba démonstration batebele babenga ngai naza mutabakisi ozo mona yango na osenga na bango prochaine émission je na promettre bango to sala démonstration okutu démonstration ba congolais ba tatembe ba eliona mai hein ba eliona mai vraiment okutu démonstration to sala oyo okutu ezala muke ezala kutu pli ngana bandaka na nzoto na yo ba ngona basana badina tembe okataka na obanga ngana nazali ngana banda na nzoto na yo fana yesko na olekana nous pas sango na biso to sane mo le moins 5 minutes te problème ezate mais ngana bandaka na nzoto no na sala démonstration na bimisa o photo ka na libumu na koti libumu na biso photo omoni pe photo wana na biso pourquoi photo oyo so pe na nzamba sala ko sa na pe siko ya moto na nzambe. Non. Dieu aujourd'hui m'a envoyé pour na batu que Corona c'est un esprit, c'est un démon. Il m'a pas envoyé pour faire la démonstration aujourd'hui. On a ici bango to bois quand on a prochaine émission bako CP là. En tout cas merci vraiment de remettre souka vraiment ya maso na biso na habité moso na nzambe. On appelle batu ba sœur na to ba frère na ko pesa mbote éparpillé dans le monde. Na pesi bana nanga nyonso ba olanda nga mbote et puis kaka ndenge na lobaki mutu nyonso atindelanga même $10 na ye $100 na ye $200 na ye $300 na ye coronavirus ekotikala jamais ko simba ye et puis ekokisami bato pesa mbongo bato babenga tapela pa na lobi na pona bana nanga nyonso ba soutenanga ata moko azwa coronavirus te oya uti ko zwango nde yango na uti obikise sikoyo na komba Jésus Christ même misus o balinga prophète même o balinga kanga te coronavirus o simba bino te kande ota l'émission nanga ozo commenter malamu ozo loba amen coronavirus e simbote na kombo na Yesu. Donc, en tout cas, merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui, très chers internautes de Fimbo dans Fimbo News. C'est ici vraiment que je rabaisse les rideaux de la porte de notre émission. En tout cas, ciao. Vous abonnez massivement dans le site.